lelo nazanga mokote nazanga Sege Mignon Maniata. Donc naye tokoyeba moi ko kolobela makambo ya orchestre na bango soki eza ko évoluer ndenge nini soka zaka ka soka zate soka kolonga jour soka kolonga te. Donc toyeba moi kolobela exactement na ki opesa. Bonjour Sega. Bonjour Maïlor. Boni. Très bien Angolo Ankolo. Angolo Nzambe, donc ça va trop vivre. Voilà. Mais balobi ki Sega za moi rare na télé ya ozoka na vomate soko banga ni na TV o sat ke soki TV linga kondo te soki yondo linga TV te toze bata. Non naleka na ngai naleka ka. Sauf que yo qui n'a trop dans la politique, donc voilà. Comme on sent les bisous dans le monde, la bisou ya musique, donc ça va, tu as mis au PKK. Marcus, le grand caméraman. Sega, c'est quoi un album bal de match? Donc, et bien ma journée parce que tu as zélé, moi mingi, ce qui 4 ou 5 depuis tu vas dire que zélé. Et bien ma quand? Album est bien, j'aime écouter ça là 9 mois. On l'a bien zémi, on est zémi, on est déjà banné. Zémi ça 9 mois, mais on est déjà banné. Comme sous c'est comment que les gars voir même 10 mois, 11 mois, 12 mois, nga maman ngai akufa na zémi comment ti 11 mois et demi. Tant que au bout opération akufi. C'est gain on se baba moi, c'est on est banné. Album Egobima, album bal de match Egobima. Tout ça là on peut na bisoter na bana biso non. Tout na bande na biso tout ça là on peut na ba mélomane. Ba mourir ya bonne musique, oh balinga musique ya Papa Chéri El Salvatore de la patrie à Motopamba. Egobima. Sauf que tu ça là vite fait. On blog on se Egobima lo ça là vite fait. Pour la ça na mukilika na salaki. Ebimaki. Ils ont qui là il a perçu. Ils ont qui là on a vraiment tout le ma vérité. Balbum et bimi nango bati banze mona mango ya kitoko. Bravo na ba artiste nyoso na ba mouvement nyoso misi. Maboko pona bino nyoso. Ba album na bino za nango ma bete da bien banze mo peda kitoko mais tout à la temps. Mais bino ce ko tango le roye umeli. Tango yango umeli. Nito banda to bandi. Banda ba ane oyo lobi wana actualité a focalisé toujours dans ma politique keba boko ya osala net mo ambrema mo ya musique bato ba timba ba rolo bata ba fantilo ba olinga ba distraire biso donc politique ne mo dominer makambo nyonso tout na minito donc so bo musique ko plan beaucoup te na ma politique pas ba album ndenge e la o musique album lelo lobby for marche batrake boakani lobby on a faut pas quitter boy faut pas ça la boy moi tege et donc on a embrema voir même na ba concert et donc il y a ba embrema pour ma politique kaka. Non mais concert na Congo ezobeta ma yo le bande na ailleurs mais na Congo concert ezobeta ma bobeta ba concert ate concert ezobeta manango mais rentabilité o ezala ki liboso. Les asundé on a des pommes tout mususu ya autal na kendule ngafuna kende nanu photo que sur la maman mboka na la émission mo pona maman mboka donc na kela la lobby sous photo sala donc mboka na kimia penate donc yangwana Papa Chéri étant que bouliste grand noko a benela yo ba film ba sala ki ba étude ya makamnenge do kenne au mona montant to misa album au comprendre que Jandoule ezongi ce que bien bozuka a raison beaucoup qui obimisa album te parce que mbok eza malam to dans raison bozuka moi 2 à 3 jours awat parce que nga mona ki na bon mbok cause un peu moins bien parce que yo zo tambola so mbok ya ki malam to nga tambola te c'est gars. Est-ce que ngana ebisi mbok eza bien olobi eza moi bien te yango nati eza bien moi bien te na ma politique donc actualité eza dominé na ma politique est-ce que nakosi au viva wapi na Congo au sala pe ba interview na ba politicien tout ya mboko oyebi mo ba tension ndenge ezali donc po biso tant to bimisaka ya na ngombi
sentir na luya luki mbongila sentir que papa chéri abwaki za kutu sama kelele toganga kute to na tefo bomoni bo sentir te ela makelele yango moko ezoganga na victoire na ba édition tout au sentir que mukula abwaki donc keba mutwana na ndoki mena bunzambe ozo comprendre donc to na besoin de to msapla na biso et kenega bu. Est-ce que déjà commis prêt ou n'amteka ou ça tozela ndongo zo ba tozela ou ça mboke comme bien peu ou ça que peut-être tozela nan mais ça quand même déjà prêt. Album c'est si là. Papa chéri soit tira pas beti batoka tant et bimi. Mbala mo kitoko. Donc ego bima nango yango na loba to sala on pona biso da bana biso te na banda ko to ba famille na biso to sala on pona ba amoureux ya bonne musique o balinga musique ya papa chéri donc ne to ko bimsela bango album wana na moment nango na tanango au type ba titre combien c'est titre moko comment on dit pembe kanga journée na yembi ba misenyo stume mutaza en vedette mingi fait zaka papa chéri ye mo facha loboko ponzembo e fulama. Donc voilà. Bon, ce n'est que normal parce qu'on a rappelé enfant chéri à papa. Non, nako loba oui, enfant chéri oui, nako loba oui, nako boya ngota. Ko po ani batu nyonso kaka baby ka non c'est gaza enfant chéri à jibin piano po ani. Batu nyonso bala ba enfant chéri à papa chéri. Mais il y a un leki. Il y a un leki pour nanine. Donc, bah, mission tout, bah, enfant chéri, ya papa chéri, mais sauf que il tellement na linga musala, papa chéri est là, bah, bosser. J'entends ici l'issimo. Alors, enfant chéri, ya Modopamba, Roger Ngando, Mosaka, Gilles Deloko, professeur Gilles Kibens, Rio Le Bogar, Moulala. Gladys, Pajo, Baba enfant chéri, ya papa chéri pe. Sauf que nous sommes dans la UNESCO, on a un domaine présidentiel privé, le DDP. Donc DDP, le directeur du domaine privé, le directeur du domaine présidentiel. Comprendre? Donc voilà. Il faut aller enfant chéri. Natangelo ba enfant chéri ba vous allez belé pour président Moutinho sur alingam salada o ami pesa rapona OK c'est que ne liboso azoreb na mutunaye no ba enfant chéri ba da belé tout ça et belé na kata mouvement sauf que ngana le directeur du domaine privé DDP. Est-ce que c'est déjà sali combien des années na papa chéri? Bamoule belo monika banda wenge panzana na 97 tilelo calculé tilelo bon avant que wenge panzana na zalaka na ye déjà ba 56 ans avant na wenge d'ensemble pour na mission ya wenge d'ensemble tant que ça bisonnion surtout ba vie dans tout ba master ba leki to na leki ka mo o alaka mwana na aja seki ngai nalaki savimbi zamangwana accompagnateur donc nga na beti da wenge 4x4 tout terrain bon chic bon genre BCBG o ezalaki na fondateur Didier Masela ngwankazi. Donc voilà na beti na bankale tout donc bankale tout ba prêtre tout wana donc na beti na bango na bedna venanga de la forêt na podium moko na bedna ba ve prince ale makaba batata ba ya ciele ba emelia ba mpela ba kaluji donc na bedna bango tout ba titi na Al Capone. Voilà après Maradona petanga zonga ki to ala ki na yepe susu donc voilà. Si bon, on a comprendre pour nous à fond chéri parce que banne qui est déjà bien avant, n'atteint besoin continuer. Et il y a un qui est celle que non donc jibalingo makai. C'est que peut mettre figare peut à la pire muta papa chéri. Donc na ko ba enfant chéri te mais à pire muta pour mettre figare la vie. La pire muta papa chéri ya kalti pe pour te uti na peu loin. Mettre figare ku ta beta ba kala ibwingi. Donc, madame na
pilier pénal on a quatre mouvement pire mon papa chéri nangana bossa na kutu maître fikare moi mouvement wana bandili boma siko sega na ba dormir en nuance ya orchestre na bi que non autant la rapper en fait orchestre est tellement belé que na koki ko tanga ta ba kombote na bango nyonso ndi mara vraiment nani o vont que azobeta oui o vraiment na touche bien on dit mara nani nandi baba drumer tu na gondi ma mo tina na boya ba tumisu bango tu donc du fait que ba zobeta ba album na bango ezobini sana ba boîte ezobini sana be kala ça va bravo na ba drumer tu ba batteur tu ba zobeta bien donc ma seranga kakol ya machine abeta danser abeta bien à part kakol là nous soyez bien combo ata 2 à 3 Arnaud abetaka pa ndeko na ngai fali leki na musu abetaka e pa fere Nicolas abetaka bien et puis Ketchup abetaka pa fere nga waze quoi abetaka bien talaka fimbu mutabini yango te nani parce que mutabeti yango ye Ketchup betaka bien. Il y a un abisso roucoulé, à l'obétatilelo, dans Zaïko, abetaka bien. Donc, mon sous Aza est pas jeune frère, nani héritier. Abeta pas héritier, abetaka bien. Koba, a doublé il y a Kakol. Il y a Nicolas, a pas fait l'élo. Balai ba doublir ya kakol babetaka bien ba osa musala bango bien et puis Blaise et Sabé o ya ngamoko na kata mouvement Blaise et Sabé a beta pe bien betaka bien donc voilà ba dormir rebelle ba betaka bien na azo betela o aza pas Fabrigaz azo beta bien tala ba générique ne ezobini ça donc voilà bango nyonso bravo. Bazobeta bien. Ok, mais la polémique c'est gain. Si c'est gain, est-ce que ça polémique ngana nani? Pour ngana beta ba album binisa izo binisa ka na beta izo binisa ka. So ngana ça pour polémique nani? Kakola beta izo binisa alo binisa pe gaga. Parce que balek na biso pe o ba o ya la sima bazo beta izo binisa. Est-ce que vous avez en bonne relation na ba dormir mususu ou ça que o tanga soki 2 à 3 combos ba mususu parce que relation ça bien 2 à 3 combos ya solo mana ko banzambe 2 à 3 combos 2 à 3 combos za Kakol Nicolas 2 combos sona bakisi Ketchup 3 sona bakisi na Koba 4 sona bakisi na Roucoulé 5. Donc, baza ebele. Est-ce que vous avez en bonne relation sur beaucoup de beaucoup solo là où ça sur beaucoup de ni rando na rando. Na ba WhatsApp to komana na ba texto to sola bien très bien vraiment makasi. To la bien to sola bien. Ngaba biloko wana ya ba polémique moko stérile ya pamba bon. Na ngote donc dans la idéologie à père El Salvatore de la Patria. Donc koko da ngai ayebsanga c'est comme une sa musique likambo yo moni za li tombate za na li futite foza paka na ye papa chéri éducation wana yango wana donc koko na ala na raison pour la coutume pe papa chéri et papa chéri donc so za na so likambo na ngona li tombate et au peso mbongo te et au matana ngo yote okoma danger donc faut basta cause kaka basta. Est-ce que na ba musicien relation na ezandeni est-ce que ça bien est-ce que vous solo là est-ce que so beaucoup tana ndia obeta na kara ou so na ba musicien BCBG te yorkese mususu nyonso kara to chana ya wengi à part mais ba mususu na solo na bango nyonso tout bien tout le monde oko tout da Mbangu le grand caméraman Mbangu grand monteur no ngara musique oko tunaye awebisa donc so na kutela ba musicien nyonso tout to sola bien to benga na ba téléphone to sola ki tande oza ba minene bongo yo benga pe na téléphone c'est gain minene ngo mtamoni ngana ngoyo tango mususu my love mtamoni ngana ba minene yo
nala bien ba musicien tout nala kuto ondimate que chef d'orchestre orchestre papa chéri orchestre munena mboko. Donc chef d'orchestre et entreprise ya munena mboko ondima kuto te. Donc nala humble moko donc nzambe ga ye moko. Wana kala bon olobi no pozo ki monoka caméra ezali boso po babi sege po apeso mbote c'est tout un problème. Tara yo mwana papa chéri, enfant chéri, po pesa mutu mbote c'est tout un problème. Oh déjà faut tout dans papa chéri mo après ça ba mbote te. Ngala bi ete ngabi ndeyo. Te po ngala landanga éducation ya El Salvador de la patrie donc après ça ba mbote te. Yé mogutu ami kiti sakapena do André li banki. Na kota ba musicien tout. Ndé na solanga na ba musicien na ko lendisa ba musicien. Toi la bo moko ndé président na biso alingaka. Siko sega bango ndé esalamaka. Na bana ko ebise Jean Tanzala calme moni président na ba surprise. Moni patron na biso Jibem Pia na moto pamba. Ramta ba surprise au saganate. Ndinga zana auta mwana kari ya ba ministre. Ta mwana kara ba konzaminene na mboko. Ana Cadillac nouveau modèle. Dans les bandes wana donc papa chéri mutapesi. Mutuka nango nazana ngo libanda na ya jaune ya mukie. Papa chéri mutapesanga. Moni donc toujours na idéologie ya coaching ya kuyoka. Il y a un fan de calme et côté là. So à part la patience hein. Yo vraiment mon la patience parce que où meli makas. Na lo bien. Na futa la ba na minerval malamu. Ndaku na fanda na futa bien. Mwanda ku na rotonga. Muke na sima ya orchestre Bosco expliquer ngai nasani. Nami bo mato nasani. Ah. Muke nzamba lo ba Moutapusu kutu bane bazo kende ba université mais seki na nzela o moutapusu mais atangisa bana ba koli bana ba université bongo biso to na sima ya papa chéri chez Camblanc donc wana sima na yegaka yeba ke nzela polele ou bien so asimbi oke o mutu na ngai donc yeba mweka nde ozana so papa chéri asimbi o mutu na ngai omona yo moko okomondele donc mafuta nzoi donc bando landa yo na niveau moko yo moko e comme ça yo okoma na ba ouverture mo na ba côté moko boyo yo moko ko comme ça vraiment donc fait on a moto nzambe bina moto nzambe moto ankolo ozo baka posa mpana etango longo o changer ya langage ce que c'est gain à part ba ko longwa wana siko na longwa tendeni na longwa tendeni ponga su na longwa na o pesa poste bien yango mo lo ba o longo ezate tango na poste bien te na zala ikutu kaka tango to beta tango wana vena biso Blaise Boula chef d'orchestre ngana la imbombolo ya pamba na longwa gite na imagi te et puis comme Alain Pela na imagi te na longwa gite Tutu Kaluji na imite na longwa pete siko ngamo chef d'orchestre na oyima pona nini donc na sambrier pona nini sona sambrier la vie na ngamonde kina ambriema donc toi na kata mouvement toi si ma papa chéri to simbi soutani donc ngala kango makasi pena po oni o nyoso adembela na soutani ya Jésus Christ akenda musika donc mapambole landa bango petit lelo donc yango moni biso peto na système soutani ya El Salvador de la patria tango simbi yango donc chèque blanc yango wana. Ok, c'est bien. Si toza na cadre moka bien mais longtemps à comboter, bozo préparer ni parce que la moni binonio c'est déjà boza, binonio c'est botondi boza déjà. Est-ce que bozo préparer ni babi que dimanche concert ils là ou benden? Donc on a sport pour un concert il y a dimanche na Venise. Donc on y a dans Venise, Brasilia. Donc to aliawa ba fina biso nyonso ya ba G o bolela G o bolela ma solo o bolinga papa chéri na ba poulet na e o to ali boya ko soutenir dimanche les 30
Tu aller à partir de 15h, 22h, 23h, tu as déjà pour l'autorité belé, bayaga pe, talaka fois côté ba bureau na tongo. Pour pas na biso na BCB, j'ai qu'à ba chômeur te ba bayaga, na ba salaka, ba commerçant, ba commerçante, ba donc ba homme d'affaires, ba femme d'affaires, bayaga koyoka la bonne musique à papa chéri. Donc tu sais pas ça bango dimanche et puis ba vacancier na ba vacancière ba et belé na katamboka. Je dis déjà encore merci à mon boss de la nation et sans oublier Herman, garçon Silim, donc cordon abisso moko atika na moko garçon Silim. Un grand merci à Pepa na moko Marcus. Babi yega pantalon dongi natale nan bien. Ani kana dongi donc ye pantalon monanga mo lo pantalon elinga kaite ya la tanika ba dongi donc so bomoni Marcus o ya filma ya la tanika ba pantalon dongi donc